Boye ibola mon émission na bino bituna pe biano na wabino makusa excellence et pa wapi population congolaise batuna kamituna pe bozaka ba biano na bino ndenge sengeli na ndenge mboka na biso zali kotambola ndenge makamzeli koleka na kati na mboka na biso soki ozwi biso pour la première fois na chaîne na bino Zoom Congo Plus to sengi na déjà au s'abonner pe au partager lien na bandeko oyo bazana informé te kata parti au monde ezali utile important partager na ba groupe ya WhatsApp partout pour na komema sango. Alors tozana ba mituna o bandeko batuni biso tokosenga na régie ba fichele biso mituna yango comme ça toyoka yango puis tokoyanola quelques mituna tokobongisa yango ezalaka boye chaque fois ou bien chaque jour pour que population congolaise bazala informé na situation ya mboka na biso tozwi motuna ya liboso motuna euti epa ya Patrick Voilu alobi boye Constant Mutamba alobaki akoteka biloko ya kone nanga pourquoi esalami te. Merci ndeko Patrick Voilu oyo otina biso motuna oyo olobi ke Constant Mutamba azwaki décision ya koteka biloko ya kone nanga kasi pourquoi a changé décision. Oui mwana mboka tika na yebisa yo que makambo mboka na biso esalemaka parfois na précipitation, parfois sans tenir compte ya ba réalité. Et loko OP et kamusi ba congolais comme on a réaction oyo ya Constant Mutamba ndenge a changé trop vite ba penser na ye to ebite to bengango nini eza ko banga to ezali nini. Parce que décision ici est Zomaki pe et le Bamaki que le 30 janvier biloko ya mwana mboka kone nanga il faut ba tiango na vente publique. Mais nini sali que décision wana ezala changer ba kubimsa communiquer sous officiel que ba bien ya kone nanga e kozala utiliser na ba service ya l'état. Ah, moi, na koyebisa bino kaka que ezande kobanga, ezande kolenga parce que omoni tango bato bazwaka ba décision na mboka na biso parfois il y a certaines décisions il faut réfléchir avant de la prendre. Zomona sikoyo ba acte o tope ba signe oyo ezali kolakisa déjà faiblesse na ngambu ya l'état. Pourtant bolansa ki communiqué o mutatina ki binote ke bokoteka biloko ya Jean-Pierre ya Corneille Nanga. Ezala ki bino monde boza ki décision oyo. Alors, pourquoi vous changer décision? Il faut normalement que les canaux médias ko informer population congolaise pourquoi boboy koteka biloko ya Corneille Nanga. Est-ce que bozo banga? Est-ce que bozako kanisa ke akokota tina ville ya Kinshasa na capitale koboto la capitale? Voilà ezali ba mituna oyo ba imboka ba ko mituna pour na réaction automoni ya vite fait salami et pas ya ministre de la justice Constant Mutamba. Je pense que ndeko Patrick Voilu hein oyo ki réponse na yo par rapport ya motuna oyo il faut Constant Mutamba a les canapés de presse a expliquer batou pourquoi baboy côté kabilo ka kone nanga ba affecter ngo na ba service ya l'état pour nanini. Il faut yende aleka expliquer malamu pour décision ko changer brusquement boye isa ko sonner mabe na mato ya ba congolais. Tozui mituna ya mibale. Allez-y. Ndeko atuni motuna oyo. Christian Bosebi akebisi ba pandisango pe ba chaîne nyonso o ba kopesa ba sango na mlingi ya mabe po na bitubetali ya Nord Kivu il faut ba kangango azana raison to azana tort. Merci oh ezali motuna euti pa ndeko na biso Rigen apesi non ayete. Alors ceux qui wana besoin ya ko pesa mituna wana besoin ya ko afficher même ba photo na bino botindela biso yango na messenger parce que mingi ba ko banga il osala ba congolais alimi ko banga ah ceux qui ont photo na ngai ba kolukisa ngai ah non bolongola esprit yana na mitu na biso ba congolais bolongola esprit yana ya ko banga
yango nde eza kofrene mboka na biso to avance te. Bolongola esprit wana ya kobanga na mitu na biso bakongolais ya kosunga biso te. Oza na droit ya koloba constitution epesi yo pouvoir wana, si je me trompe pas, na article 23 ou 25 comme ça, epesi yo droit ya koloba po na mboka na yo ofingi mutu te. Tuna mutuna na yo soko lingi tota photo na yo na kombono complet otie ya na problème ite. Parce que mingi ba ko banga ko tina oh non moi ni so na affiché non. Botinde la biso ba photo na ba mituna na bino par adresse mail ceux qui vous allez na yango ou soit par messenger na chaîne na bino ya Facebook na Facebook okomika Zoom Congo plus omona et tozali wana tinda mutuna na yo to ko afficher to koloba pe to kopanza yango na mokili mobimba. Alors nazo ko répondre ndeko Christian Balamoko ndeko Rigen pour na décision oyo Christian Bosemba zwaki ya ko kebisa ba media pour na ba information ndenge ba ko pesa ba sango oyo gouvernement et bongi cité. Alors au moni makambo oyo tozo telemela yango trop Christian Bosembe azalaki journaliste pe azali journaliste ya formation azali maître avocat na ebité. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois ceux qui battent continue à pouvoir basala kamakambu pour na ko sepelisa pouvoir kasi pour na ko sepelisa peuple te. C'est ça le mal. Autrement na ba ministre ole asala makambu oyo ko sepelisa peuple yeso sala makambu oyo ko sepelisa ne ba konzi na bango. Tant qu'on a la démocratie, na Katsamboka, démocratie, il faut aise à la totale. Il faut liberté d'expression et paix ça mena congolais nyos o analo kokoloba, il faut aloba. Deux poids deux mesures, ce n'est pas bon. On ne peut jamais cacher la vérité à un peuple qui est éveillé. Et surtout dans le 21e siècle, avec réalité et réseaux sociaux, ceux qui ont commis interdit la vérité, vous voulez maintenant que les gens disent quoi? Que ça vous semble. Mais président, il y a ces sacs. Au temps qui on a pour le peuple. Parfois, il y a certaines décisions comme sans réfléchir. Sans réfléchir. Loi nini oyo epesio ndingisa wana opekisa ba congolais ba la vérité sur état ya mboka. Boko bomba vérité pona bosala na yango nini. Est-ce que bongi bokota na minoka ba congolais nyostu pona ko bana kopesa ba information o bino bolingi? Bolingi bo diriger ba pensée à ba congolais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Congolais est libre de s'exprimer, de réfléchir, de penser. Dans le Kamatali Mboka naye, Mboka Congo ezalaka ya mutu moko te. Il y a un groupe de gens non. Ça nous appartient tous. Comment beaucoup de décision bidon boye? Oh, il faut avant boloba, il faut inviter juste bato bazali na compétence wana. Combien de chaînes on a na Congo? Et vous disposez combien de bateaux pour circuler à chaque jour qu'on peut savoir information n'engagez bino boko lingela. Boko limité, mon salaire journaliste pour le terrain d'abino, ça se fait pas. Christian Bosembe, zonga journaliste, aux alakabe journaliste, au yebi makambo, au le Canara na époque ya Kabila. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, batbal basu vérité pour nabino, voilà pouvoir. Goma baboto liango batbalo bate. Goma ezana maboko ya MV3 batbalo bake Goma ezana maboko ya phare DDC. Non. Non. Non non. Bo ko batolo bala mikete. Pourquoi bongi bo batuni sur le bébé nabino? Non non. Armée nabiso bozo sala nini? Gouvernement et ça la nini. Tant que boya ba vérité ba bimisa. Ezani pour na bobo ça la nini. Stratégie nini o bino bozana ngo oyo boza ko bomba yango bolingi e bimate.
Alors, botika ba décision wana, Christian Bosembe, ils allaient ba décision moko, terre à terre, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas empêcher tout un peuple de pouvoir s'exprimer sur son pays, de dire oui à la place de oui et non à la place de non. Laissez-nous libres. Laissez les Congolais libres de s'exprimer. Laissez les journalistes libres de faire leur travail. Nous avons des sources d'informations par-ci, par-là. Ce n'est pas seulement vous. Non. Alors, on a répondu à Reagan que décision qui décision mal prise, Congolais nyon sur place à Zouami, pesa sango ya mboka na ndenge sengeli. Tozali ko soutenir décision ya ko détruire mboka te, mais tozali contre makambo ozali ko sala manamboka. Lorsqu'on dénonce le mal, on dit la vérité. C'est pour pousser les autorités à agir le plus vite que possible pour que makambo nyos tu ezonga na nzela. C'est ça. Kasoyi bat bakomi koloba lokuta na place la vérité, c'est que bolingi bakota batu nyos na kati ya rythme na bino. C'est ce que nous ne voulons pas. Je pense que na répondre na motuna yandeko Reagan na likamutali décision o ezomaki pour na ba média ba selon décision o bango ba autorité ba kozwa. Ce qui ne peut jamais se faire. Voilà. Alors, toleki na motuna mosusu, motuna toyoka bandeko mosusu ndenge balobi et to répondre toujours. Ah. Christophe Panzi atuni motuna na ye oyo. Tolingi toyeba, est-ce que babotoli Goma Mobimba tote? Ndeko Christelle Panzi otuni motuna tolingi toyeba, est-ce que babotoli Goma to Nord Kivu nyonso tout ou pas? En tout cas, il faut de la cesser envers Bisomoko. Nena tikoloba pona motuna oyo tunamaki awa na décision au gouvernement ezwaki pona ko luka ko suspendre chaîne nyonso ekoloba vérité si la situation yamboka. Oui, Goma ezali envahi par le MV3 et le Rwanda. Qu'on ne vous trompe pas. Bako sabinote la information ou bako kanasimandako. Non, Goma. Non. Goma, jusqu'à preuve de contraire, eza une grande partie ya Goma eza na maboko ya M23. Voilà pourquoi place toi ko senga na armée congolaise, na gouvernement, ba kotia tous les moyens possibles pour na ko soutenir armée na biso afin que Goma ezala récupérer. Makambo soki bolali tolala tokosutuka boye bakomi na Kikwiti kaka ndenge tokomona makambo oyo kosalama ndenge salamaka mpona FDL. Mpona FDL tanga kotaki kaka boye net baventure babandaki na Bunagana. Gouvernement depuis Bunagana ti bala ko avancer gouvernement ba ko sala eloko moko te. Jusque là to comprendre pe te plango ezali nini oyo ebongi sami parce que depuis bazwa Bunagana ça fait 2 ans yango yo oyo ba rebe ba ko avancer ba ko botola ba mboka jusqu'à ce que ba komi na Goma nde loko la Goma ezali ville moko très éveillée développée. Nde bolingi bo faire voir que bolingi Congo, vous les autorités, na zolo bilabino ba konzamboka. De kote de motuna moko kitoko. Toi ne sengote komo na mboka na biso ko kabwana, ezali souci ba Congolais te. Congolais nyonso place à Zouami azana besoin ya mboka na ye etikala na mboka e kabwana te. Toyebi plan oza ko salama, toyebi banan bana kati ya ba plango. Mais il faut Congolais nde abima na distraction. Congolais na ebiso ke mutu ko défendre mboka na ko leka yo moko azaliti. Soki ba autorité ba ko sala eloko moko te. Soki ba konza mboka ba ko sala eloko moko te, alors
Congolais, il faut au téléma, au défendre ma belle nayo. Au défendre ma belle nayo. Trop c'est trop. Goma Yangwana, vous savez, il y a eu des morts. Na Goma. Alors, toi ko senga na gouvernement où ils allaient en place lelo 6 mois. Vous êtes incapable. Il y a quoi 6 mois de responsabilité oyo, vous allez quoi 6 mois wana. Il faut pas démissionner. Mais na comprendre na mboka na biso pourquoi ba autorité ba démissionnaka te. Pourquoi ba to ba démissionner? Pourquoi eloko wana eza na mboka na biso te? Ezalaka nini? Donc bah, tu peux pas démissionner, c'est tout un problème. N'importe ce qui base la nani, ce qui base la nini, to comprendre. Donc, bon ça dit car wana, boko yiba mbonga mboka, boko détourner babi mboka, boko faire souffrir peuple, bo dinami, bo nganzami, bo boy kolonga na pouvoir. Armée na biso bako bunda pona salaire nini ebele ya mbongo bo pesi ba député ebele ya mbongo bo pesi ba ministre ebele ya mbongo bo pesi ba sénateur bo pesi ba fonctionnaire bazali ko souffrir beaucoup plus ba soda ba to ba pesa vie na bango pona peuple. Pourquoi pas ko bongisa vie ba soda? Pourquoi pas? Tu as besoin de morale de soldat équité. Tu as besoin de la même morale dans l'armée na biso. Parce que tu as besoin ma belé. Tu as besoin de écolo. Tu as besoin de moka ou encore la pesa biso. Voilà pourquoi nous avons des militaires. Bon, nous avons des conditions, mais nous avons intérêt à ma belé. Tu défendre. Tu as besoin de bangunia. Na biso to récupérer ma belle. Mais il faut que le gouvernement peut ba konzi o tozana bango na mboka baza ko mériter te ba kama ba congolais ba ko mériter te. Ba ko mériter te. Mongunya oyo M23 a outi depuis mboka nini. Si lelo akoma na Goma. Toujours stratégie ya réplique. Armée, bozonga, il y a stratégie. To contourner, bon répliquer, bon réagir. Les lots, réplique. Ti Goma yango wana, na maboko ya M23. Vraiment, ba autorité en mboka, toi qu'on interpeller gouvernement, si moi est démissionné, ba démissionner. Tozana ba armée, tozana ba kondimine ne bato ba bunda guerre ya Mamadou. Pourquoi ba ko consulter ba autorité te ba papa na biso wana ba kontina biso na o ba bunda ba bitumba ya ensemble na Mamadou ndala. Ba bi play ya est très bien. Mais pourquoi Pédaro c'est ba Congolais, bolanda te makambo kolobama oh Brazzaville ba occuper bisoté, oh Afrique du Sud, oh Angola. Non. Likambo Congo ezali ko dépendre na ba Congolais hein. Bolongola espoir na ba paya, bolongola espoir na bandeko ba voisin hein. Problème na yo, ya problème na yo na ndaku na yo. Côté espoir na ba voisin te. Bango ba na makambo bango ba ko défendre pour na vie na bango, pour na makambo na bango. Je pense qu'elle a répondre ndeko na biso o atunaki motuna ndeko na biso Christelle Panzi to répondre yo. Alors to ken malé mais na ko chiter po ya koloba izalaka tel me belé to gagner pe ngonga. To zui motuna mususu ya ndeko Ornella. Ndeko Ornella motuna na yo ezali nini? Ornella atuni biso motuna na ye albiboy.
balobaki bakokitisa biloko mais pourquoi ti lelo changement eza te toza kaka kovivre na bameme prix mopanzi sango olobi nini?